Pamela Shekola, modèle néné ya fingio. Pamela, soko yete vraiment. Nga papa robo na ebelo na ko salate. Nazo chela yo, ozo ka yo moko. Bongo susu, mwana kasi na yo Cynthia. Wadol, yepe nazo chela yo. Modèle a lobi na yo, mama Pamela. Voire même, azo lukato devisa yi bakui. Alobi bakui oyambala. Pondengo tumbula ye. Bakui sili. Bon, place wana pe nazo comprendre ya. Ya zanga bakui, malinga ka kuambale bakui. Yango bon, yoka nanu babiloko tu o balobi. Ngana tala nanu na benga batu na telefone. Ou bien na zela batu bapenga. Badefisanga bakui na pesa Cynthia Wadol. Po lobi yo na ye. Makambo eza nanu minene. Aza penza na besoin ya bakui ebele po ambalaka. Na yebi pete so akoza na besoin ya makasa kwanga po ambalele bakui. Na moni fona tuna ta papa makasa kwanga o achaka commentaire pananga. So ako odefisanga makasa kwanga po Cynthia Wadol a continuer ko hambale bakui. O na ko zulia pa ya batu. Bon, Pamela, landa. Makambo, nazakuna poso lo bangote mais là ça me monte maintenant. Et comme on m'attend. Et matina penza que comme penza pousser na que au bout penza na loba. Ya Pamela soka loba, le lo yo loba tom sous makambo tom sous ya Cyprien, que Cyprien linga zana akabola yenanga. Cyprien tika akabola ngana ite? Tala makambo. Makambo ya ye bavina ya salaka. Cyprien. Bavini. Aloba ilo te pas nga. Ana droit yo loba te parce que ya Pamela c'est ma sœur. Ya Pamela tia kenda kotonga Cyprien. Tia kenda kotonga na ngai soi-disant ndeko na ye. Atonga ba badeki na ye, kota maman na ye, kota moi je gratte pas les kindeko. Na gratte à kindeko te au fait. O kwanza parce que te. nena za awa walelo na poto. Eza pona kindeko te. Pona Karine. Eza pona kindeko te, eza pona ba effort personnel nanga mongelo na se retrouver na poto. Non, pona équipe nationale. So na yeba Cyprien na sima mutu te ba ya représenter na Cyprien te. Cyprien linganga na kisasa. Po mona ki na Karine. Na yebi. Soki lelo ongana Cyprien to beba na to zalate et kozala lokwa netike mobali misusu pe ona bimana bango pe avant Cyprien et Simba pété et Sila. Eza na projet na yo. Cyprien ça se parle trop au fait. Moi je vis avec la personne et ça la bien té. Et pas quand tu m'as 1000 mibali, je m'en bats les couilles. Et a vi na ngate c'est ça. Ozana bakui, yo na ngote. Ata le bimina botambo, bimina nan je m'en bats les couilles, ça problème na ngaite. O defa la kuya na. Na ko tonga kanga botamba benga ki abenga Cyprien dernièrement. Ati na ba audio, na ba message, na ba conversation. Ati de le bakui te. Na bete dans l'isolote. Ah bon, bon obeta l'isolote ndenge. Dans l'isolote. Soka tindelo bakui. Na garder calme. Alors calme nanga. Ça ne veut pas dire que je suis lâche au fait, non. Je sais éviter les problèmes. La lingate ke bokomi na mutu na poma boke bosono bimisa ni maloba mabe lelo auto lobby bozonga ni bokoso na bete parce que bimisa déjà maloba mabe mo. Moi je préfère to kabwa na biso na ndenga to garder ba distance na biso lelo to lobby to sololi. Tout à fait. To sololi et voilà, to garder na ki ba distance mais ate ke aloba na ngali kambu boison c'est la ngali kambu. Tala makambo. Wana mbale ba kwi. Soko za ya mi tia na place ki boyaya. Moi, je vivais dans ta maison, il n'y a pas là. Je paye la maison. Oui, il y a un peu de alors, tout le temps, oui, et ça via poto. On est bon. Bon, c'est bon. On s'occupe soi-disant sans abri, s'occupe ni. Lélo Aza Ndaku, oui. Auta na place moro boy o Simba kita bini aye a se stabiliser za mona poto ana mukanda ana nyoso bazana na poto. Pourquoi tout le temps ils ont à Cyprien mais tant que moi je parle pas de ta vie, je parle jamais de ta vie, je te respecte. Na ndenga ba famille ba kolise libiso, je te respecte, na tia ko toujours na place na kiboyaya. Je parle avec Ruth, jamais na tanga kombona. Tu peux aller demander à Ruth. Tozala na ba nene atala statut na moi person qui a tiré dans le robot mais jamais je n'aime ça nene que boy mais pourquoi c'est tout le temps c'est toi, c'est tout le temps il y a toi maman tu peux le bar et qui n'a cause OK ton a type basé Léo. Ah bon
Mitia na place à Kiboyaya, Oza Yaya, Mitia na place à Kiboyaya. Luka va respecter. Pourquoi tu veux pas te faire respecter? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tout le temps comme Cynthia, t'as ma bé, moi j'accepte ma bé dans la nyoso. Mais si quand on a vivre vie tranquillement et Simba, c'est pas un problème. Ngana mon ezo Simba. Non, galérer, ngai ma bé, tout est comme va te boyer, va compatir pour nanga, mais c'est moi qui va plus galérer au fait. Ah bon. Oui, bah, ouais. Na comme appelle na souka, na comme vraiment na souka au fait. Souka na ba Dieu na oyo ka ko tambo ba na zolo ba yo pozo lo ba kuna ba conversation, mais la bête na lisolo te pourquoi. Même quand Pamela, Cynthia, Lobaki, Pamela Zonisaki, kokeni kotonga nga pourquoi. Depuis na zana kati nda kuna otonga nga kaka. Maman na mwana. C'est pas gentil, il faut revoir comportement oyo. Bamakambo belé bima oh kutu nakuta na kina sorry, j'ai pas envie de trop parler Loba. Mais il faut essayer vraiment de changer au fait comme ça tout na soukate tina bima na ndakuno lobe belé na lobata IOAT c'est quoi zoloba na kina na ndakuno na lobata IO c'est pas que mais je sais comment éviter les problèmes. Comment est-ce que éviter les problèmes alors on pousse à au bouté au fait parce que poto a oebike makambo lobby kambona poto ezonga toujours ezonga pe na matona ezonga na mato ya Cyprien wetu ya journaliste. Attends, il faut que tu arrêtes au fait. À un certain moment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tu es une grande personne, il y a une famille et tout. Maman, je m'en pas les couilles au fait. Non, il y a je suis aussi une famille, moi. Na grata na posa na tante ya gratter kindeko. C'est quoi gratter na manzaka na? La place na ya Kiboyaya, na pena mitya la place na Kibole qui voilà. Chacun fait sa vie dans son coin au calme. Moi, je ne calcule pas ta vie. Toi, tu ne calcules pas ma life non plus. Maman, ça c'est bien. Tu as raison. C'était. Narotika la rapé cause la rapé jamais pas influencer. Aux influenceurs. Mais ce qui olobaka, en tout cas, maman, kata. Yo pe occupé na oti ambale toujours le prix. Parce que nga tanga kombo na oti. Ambale. Na tanga na nga kombo na yote, na vanda na nga na coin na nga. O ambala ba kwe. En tout cas, nga pe na éviter na ebindeni ba éviter problème. Na tindelo pe yanga. O ambala. Ba éviter penza problème comme on penza ke na osa moto ko penza boye, na otomso na zo boire que la pe moto pe ba jeter mais moto nga calculer nga ta kipati. Kala maka. O ambala ne ba kwe. Kipaka kokolo penza ya suka wana nga. O ambala ngona ni. Na makasa kwanga. Po na ebi kocha mutu na place na ebi ke oja place nene ya nene afoza na place oyo. Nga kuna nti ba kwe. Place ya Pamela ifoza na place oyo. Bongo ba kwe ya la. Tango ambala nga. Fête na tindo bengara Joël loba. Joël photo. Na zape mutu na kwepe na pété pe ba table soit na benga soit na mais na tikala loba te na seka na. Tango bota ke peta kite. Na seka na nga etalinga te. Bon. Place à répéter c'est. Si tu pars de mon nom. Maman, s'il te plaît, arrête. Arrête ndengeni. Oyo lobakara na tongi te, na lobaka te, na sala raboy. Yo mona conscience na oyebi. Tika loba na. Sa conscience te oko kosa tout pour et ça combo neti par exemple comment on dit. Yana. Neti par exemple les solo que na pesa numéro a muto ya sale marambo Turquie et okota ayo sali. Just pourquoi to yebati. Et ça non voilà. Voilà raison. Et c'est pas grave. C'est pas grave, maman. Mais moi, je fais ma vie dans mon coin, en fait. Tout à fait. Et Simba, tes avis n'ont pas de conséquences. On paye pour casser, ça sera moi. Kobangate. So ba ko esili to defso. Tout à fait. To pesa yo. O ambala on. Na ba kwe. Alors, il faut qu'on y ait il faut yeba ndeni ya ko sala makambo parce que ero kendo loba ezongaka wana yo wambale question na ngo wana mutu ndengo ozwela ngo yebite mutu so ko pété penza to defso ba kwi wambala on wono lo pena mono pende mto mankenga wana yo tango zongzele menga lo kwa na zana aka na mutema ana penza ke na yuki na mieli yo mona apeke makambo ekoma ape mnene te so ndeni so osala bien ko en tout cas to defsa yo la direct. Nani wana? Pamela? Lobano, sasa iko nene. Non, mais ils sont sans maquillage, sans filtre. Ngapi na mona. Bongo so abimikito.
Oh, ana taille mabe. Nga la bota na reine mais nali plat, nana bassin. Ah bon? Nana poitrine. Et ça kara, muta poitrine na bassin. So nga nana bassin nana poitrine. Oh, ozana biloko bon. Nene. Opienga posa. Ata muta zunga le lomto ko zonga na taille. Ako zonga na poitrine. Ngasi na vote. Na poitrine na ngeza musuni. On est là le quoi muto me na douce. Maintenant on soit à zemité na vie. Ah bon? So nga le ngona ba zemi na bota me poitrine na ngeza musuni. Masa video na ata senga pa mbasa soutien mona ngotana zo ngiselo. Tindanga yango. Juste tala no na taki na mokozi. Abele lala. Ambo. Sasai. Sasai. Donc boleka nga munoko te pona za munoko. Mama ina ndimio. Ndimio. Populai. Yo. Amela. Nga na poitrine za musuni. Oh. J'adore ça. Populako? Nani? Asa nani? Populai. Mamae. Osa na chaîne de télévision. Oh, asa na télévision. Alobango. Nga on de la télévision. Pamela, na 2016, na 2015, na boutique na Bonda 2015 2016. Na boutique na Bonda na coin, na babenga ona ni na banque du sang. Okwea. Na 2016. Ambo, ozaki mfando boss. Naibi tika. Bwana lolo banangati. Salo baki yo populai. Popula. Tout de suite CV, pamela hotel ni CV no nangati. Le bana. Kitake mataki boto tozoni kota bata français. Okay. Pamela entourage tanga kaka bana français ba rappeur na ba rappeur. Ambo, yo pour la rapes. Si avant confinement on organisé ba RDC ba festival RDC. Ba ko uta ba ko ba uta ba province nyoso a Kinshasa, ba yo betra a de la Gombe. Ambo, we rap. Bomai, sasai. To beta kede na yo, lo mona hanga. To ba ke ndo ba kuluna ba simba ba machete. Mona ngana na kuluna. Asa mo sa ba kuluna. Mona nga na via kuluna. Ambo. Mama. Ça est vraiment, ça. Ça. Mama est. Vinin, Yakolamba. Oh, Bakaboli Jean-Pierre. Deuxième chose, comme que faut ça makambo no loba et mon papa papa moi na Cynthia ayaka zui Cynthia mbala moko ya ko lobi pona no c'est ma voice c'est oh bimisa mais yo pone ozo para botamba ba voice na ba preuve parce que ceux qui y a wana na likamuna ina botamba na zoka pa botamba parce que pas na répondre bisobi alors ba ni ba ndenga so baba botamba baba gunanga ngai bala bongo ba finga kabasi ni balo ba betaka pour te dire voilà ngapa uno ko ba kuluna na Kinshasa no aba yo mama na kini ni bala baba ba kuluna kata ba to ba pota wana ngali ba ba sera auta ko na mettre mo akata matonga 12 pesos ba ngo 12 pesos somoko buna yango mama popula bosa na kokola popula bosa kana na batute ngai teye mama bongo nde bien eza kokola lauka boko yete ke yo sasa tumeuza CV mona ngate na vie oza na CV moko na ngate oza na chaîne de télévision na yebite tala makambo borezanga kombo oza na chaîne de télévision loba na mama nga au-delà de la télévision en tout cas
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.